Voilà, vous êtes dans l'émission Astar Santé, une émission qui est toujours présentée par moi, Betty Massengou, la journaliste internationale. Je suis là, la maman de Joyce Davlina. Coucou à tous, merci beaucoup pour la fidélité, surtout pour la confiance que vous me faites et pour l'attention particulière à cette émission. Salutations à vous tous, chers amis, ladies and gentlemen, partout, vous êtes partout, vous nous suivez. Je vous adore, je vous aime beaucoup et merci beaucoup. Aujourd'hui, on a un nouveau sujet. Coucou à la joie Mado Pichouna, l'hymne national. Maboko Bank, maman, la joie Amado Pichouna. Moté mais papa aimé. Nakati à Paris. Coucou à vous. Voilà, champion Kayembe depuis Kenya, Noko Abana Machenda. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau sujet. Toujours, nous faisons la promotion de la santé. Donc, ici, nous parlons rien que la santé. Nous parlons de la santé. Donc, rien que la santé, parce que la santé n'a pas de prix. La santé est primordiale. Bandeko papa, bandeko maman, partout, boza vraiment. Il faut toujours soin à santé nabiso. Ce que nous autres permettre traiter, en tout cas, il faut qu'on soigne ango, bakis ezali, bakis oyo ezanango sans inconvénient. Eza vraiment bakis moko très bien parce que ngamo naza témoin oculaire et na utiliser kango et surtout bande konyo oyo ba utiliser ba produit na biso ebele ba pesa ranga vraiment ba félicitations à Betty Masengo tomeka ki simoko boye simba kite kaka na émission ngo tomeka ki tolandaki mama moko boazo le kazo loba osaleli bakisi ya banzete simbite bakisi ya ndenge nyonso me biso awa bakisi na biso ezosala et bakisi ezosala ma mingi pe na ba à base de fruits, à base de aliments, babiloko katozo lia na banzete oyo ezo traité ezate ke banzete moka muta lokoti nzeta yena ngo te nzete oh non eza ba mélange ya ba solution ya bakisi ebele donc eza nango inconvénient mon côté ndeko mama déjà au bota mwana moko me sena yo kibo mwasi na yo eza suki to côté elengi te papa zo sepela te lokwa muto abota bana 10 to bana 8 ba mama so ta kalbazaki so ka abota bana ebele o telemisa na yo jeune fille o mona mama abota bana ebele obimaka lokwa jeune fille yo mto boti bana mingi te biso mikolo yo ba jeune fille to robote ebele te pona obebisa nzoto yo so garder ka nzoto na boti ka bana 2 na boti 3 mais obeba déjà obebo bima mupepe ba poma deza pona kobakaka eza na ngone inconvénient moko te ekozongiso kaka vierge lokwa mwasi ayeba na mobali te et puis tango ko utiliser encore 7 jours à pamba au mona saison kitoko pesa basi mususu pendant rapport sexuel pendant bazo sepela fête entre yena mobali nae donc maman na papa au sentir que ba foko liboso ba gaz ezobima liboso et lembisaka et puis ça sou goûter na rapport sexuel et puis ça sou goûter papa sepela a continuer lisusu omona abaye na ya dégoûter yo mba moko sikoyo zwa kaka kisi oyo pomade oezawa ba pomade ezebele tozana ba pomade ya mibali pona ko allonger ki mobali na bango tosana pomade pe ya kobaka na nus pona hémorroïde ozomela kisi oyo tango ozomela kisi oyo ozomela kisi ona tango ozomela oyo na pokwa ya poussière pezali pona bande kwa poto kisi ya poussière eza to ambala kango eza na une bonne qualité et puis une bonne quantité aussi pour bato so ka kisi mokebo non eza quantité moko ya bien pendant 7 jours utiliser ngo bokono na yo hémorroïde ko sila ya faiblesse sexuelle éjaculation précoce ko sila même basi pendant 7 jours utiliser pomade na liboso o mona ke okokoma ki mwasi ki bo mwasi ne kokoma mukie lokwa mutayi bana mibalite oza pe na elengi et moko bezaka papa le bozo sala ba rapport sexuel wana bozo sepela papa ko taper na moi difficulté ça la bien takate moko pwa koti mama moko atakutu libuno manzengelango non moni bongo pe mabe mibana so mona c'est que moi so abima na mibale belé moso pe on abima na mibale belé te mais ayebi de ko so soin ki bo mwasi na été
mosupo mona abimane na mibali belé mais azwa soin ki mo mwasi no oyeba te sans trace. Donc ezakara ndenge kozwa soin na yo ya nzoto na yo. Donc linga nzoto na yo koleka yo moko kolinga no ote chérie je t'aime oui c'est bien mais yo moko pe fo mi linga netinga betima songa linga nzoto na nga makasi. Makasi na kolinga mobali na nga oui na lingi ah chérie mon amour mon cœur I love you so much oui nga moko fo na mi linga pe pona zo nzoto na nga ezala toujours sika ezala toujours propre ezala toujours bien. Donc ndenge moko pe na ba papa ebela ba papa bozwaka soin ba nzoto na bino te négligence eleki mingi ozana hémorroïde ezolia yo déjà ki mobali ekomi moke mais négligence tu es trop négligent. Tu es vraiment trop négligent. Il faut éviter la négligence parce que la négligence tue. Donc il faut tant au monde nzoto ezo simbate papa luka traitement luka kisi. Traiter nzoto na yo. Tu es malade, il faut que il faut luka ba kisi, tu te fais soigner. Ba traitement ezali to wana ba kisi ana centre lobiko ba kisi ya pomade ezali ba kisi ya komela ezali et puis eloko msu bobo sanaka bande ko bozola na biso yo mona ka sucre na yo emataka er nyonso to wana kisi o stabilisera sucre kisi ya diabète ezali kisi pe attention surtout pour na ba papa ou ba âge déjà comme avancé tension kaka ya moko komi olia makaya bu mabe olia